www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça a 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends la province Nini. Sokoko Makaka na Primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonsoir. Nous avons une émission à Avenue Publique. Bino Tubolingara, Didier Masuki. Trop c'est trop, trop c'est trop. Merci, Bandeko Bolingara, Didier Masuki. Mina Manyo sur Facebook. D'abord, et nous avons aussi la communauté théâtrale Nyonso ya Congo. Bami Nyonso au théâtre Didier Masuki na 5 minutes Olimbisi lelo. On est dans se permettre dans les cas devant public pour y avoir du public pour répondre. Tellement que Bobi Didier Masuki Azaraka na esprit pour répondre à batute. Alors, il y a comme trop c'est trop quoi. Donc il y a comme trop c'est trop. Dans l'équipe, on a avertir José de Londres. Dans le site Nyonso, na pesi nos permission. Tous les sites, vous avez vidéo au Panzayango. S'il vous plaît, vous avez vidéo au Panzayango. De Londres, c'est sur la minute. Ça fait plusieurs fois, vous avez un problème, il y a Charlie. Didier Masuki n'a jamais vidéo. Dans les commentaires à vidéo, dans le baba bêtise Oyo Sala Charlie. La couple tout problème est là. N'a jamais vidéo. J'étais toujours protégé, José de Londres. Pourquoi nous avons dit que c'est toi qui as parvenu que tu n'as pas bêtise dans la mission. Comme quoi, tu n'as pas de ma caméra de Londres. Au point de photo. Comment on va mettre les autres pour y avoir un petit vélo? Dans la vidéo, on a un attaque. Nous colloquons pour pas la mort si nous avons un Kinshasa. Dans la vidéo, on a un attaque pour que monde et ça, on voit YouTube, il y a ce n'est pas que ma soeur qui a une vidéo dans le bosso. Au Congo, ça, il y a des capables de prendre un masse, on dit qu'il y a une vidéo dans le bosso de Londres. Oyas Suisse, on a le 14 février 2013. On a dit qu'on a posé la manette de Moussa dans l'aéroport. On a toujours une bêtise dans tout ça. Je ne suis pas là pour faire une bêtise dans José de Londres. Mais je vais avertir. Et dans la souka de Londres.
otinaki bana wana kini baselingi bapapa natiaki photo na groupe nango ya whatsapp nasalaki yango exprès puisque babengaka miniature na explike yo babengaka yango miniature soki likambo mokoza na internet vitesse internet nde ekoma ndenge basite nyonso etiaka bavideo ya bato bazwaka photo ya kolo likambo le concerné batiali basalango miniature bakangisi na kolo ntango bafingaka didie masuki basalaka nini bazwaka photo ya didie batie bapanzi na internet bato nyonso oyo batie video na yo ozomona bango te ozotonga bango te ozopapani kokende koloba likambo nini eza didie masuki de londe na ye koloba babétise na yo te naye koloba makambo te oyebi yango de londe moto ayebi yo lokola ma na Suisse aza te epuis kokanisa te nde ozopanza Charlie Sango ke famille na ye baa basoto bafandi baotala ondenge wana baa bazoba te soki nayoki lisusu de Londres ke mutu moko balobi kodidie masuki na opanza video de Londres nalobana kwa na Suisse ça je te préviens naye koprévenir yo nazoloba ngo nakoba papa na mama na bakufa moto ayebi yo lokola ma aza te de Londres ozoyeba mwana yo na borde na question de téléphone na identité ya ngadidie masuki mokili yebi yango téléphone wana ekende pandani oyebi ndoko ozwango mpanga na Kinshasa komona bazoba te de Londres biloko onga na memaka plus de 8 kilos Charlie ngaki kotikela ngai yango biloko na yo ngadidie nango na Kinshasa oyebi ndoko ozwa mpe kwa na kini j'ai des photos moi so na même biloko na kini nakangaka bafoto naza nango naleka jamais na télé na écran mona répondre na loba ko na loba ngo jamais Karine Mokonzi, je vais te dire une chose ma soeur mboka oyo yaki na Suisse oyo de Londres tambuso partout ngai mutu nakina kozwa de Londres l'aéroport le 13 février 2013 pardon le 14 février 2013 ezalaka jour ya Saint-Valentin neige makasi ekoyaka monde te yebi yango soki oye na mboka mpa ya Karine yokaka matoi mibale naza na mboka oyo depuis 1997 bosala kaki botala yona de Londres de 1997 na kimbomole osala nini nazoba te epuis famille Charlie baza bazoba te soki na yo de Londres so na yoki lisusu mutu moko boye ndenge ozokepana sango ozoba nike ngai naopanga mama libala na yo sango nakoleka siko na télé et après télévision de Londres toi et moi on est en Suisse tokokeno tinormemo tina justice ya Suisse ngai na yo vidéo ezali wana oyo abipublique etiaki ntango ene kobala bajournaliste ya bipublique bazalaki te il y avait personne et puis kombo ya YouTube wana eza wana place kaka nazolaki yango bato moko bazotango déjà avant Didier Masuki tala badate babatie bavideo wana pourquoi okamaniki Didier Masuki tapanzi video wana pourquoi bino otangi koza baingrat boye de Londres pourquoi okoki koza ingrat boye eza mbala suka naye koprévenir yo de Londres naye koprévenir yo le cas na nini o répondre na pose des questions naza lepele ya bapona yebi lokola nga aza te chaque fois ozala baproblème ya Charlie na vie du public na ntina bapeti na nga oyo ya yo baleki balobi mpo badéfendre yo mais Charlie c'est ma petite tia mpo ya koni ya mise na biso awa na mboka oyo mais famille ne babazoba te oyoki soki nayoki lisusu yango babesi na yo papa na makufa mobala na kwa de Londres ngana toke musika kuna justice ya Suisse et puis akobetaye yo mpe leka obetaye ya Didier bon nga nayebi yo yebi nga bien te yanga oyoka mais ngai nayebi yo bien tu penses que je dois te saluer de Didier c'est pas toi qui dois saluer Didier Masuki de Londres ce n'est pas toi combien de matissons na mboka oyo combien de biso akili binga di na matissons na mboka oyo na niveau ya vidéo soki na yeki lisusu nazoyeba na komba papa na nga akufa mama na nga akufa lelo na okende siko mosika ne crois pas que Didier arépondaka bato te na répondre yo puisque oza quand même l'un des grands comédiens ya mboka na biso yango naleki na répondre yo c'est pour t'avertir de Londres c'est pour t'avertir Karine Mokonzi yeba baplace babimako badepote bazolobisa yo mpona motu posaka bakeso yeba oyaki na susu kolukaki ngai totuna kaka bisinga boyeboye likambo oza ndenge nini mais presque on tout ça yango comment Luka Didier oyaki na Suisse Luka Didier tuna bayoka matoi mibale soki na panza de Londres naloko makambo na yo de Londres okokoka kopima te okoka kotambola te ozopanda Charlie Sango kama mbeli est-ce que mokili yebi pourquoi
Pourquoi? Les Camerounais primaires qui chaleur comme on a mbeli. Oyebi pourquoi? Ngana loba na makamuna yote. Makamune bimi ani makwakala aloba yango déjà. Et pour moi qui anime makwakala zaki na raison. Ceux qui osent moi c'est na kin assume le nom. Assume. Moi j'ai assumé. Et si moi c'est na bosso j'ai assumé. Na bali amika na bimi c'est na miso batu na bombité. Et pourquoi tu caches? Ozo cacher nous va nigeza pour monter vidéo tout le monde na monde ba site nous c'est té yango. Bataki baza ko le pourquoi tu caches? Ozo ba ngamiso na mobali ya solo. Pourquoi ça ko ba? Pourquoi tu dis na bosso ba na ote? Bimisa masuki na bosso ba na yo. Bimisa masuki na bosso ba na yo. Je suis prêt maintenant à la dossier nous ah. Soki ka na yo ki lisusu. Mutu mo ba sala miso ba lobi. Que dit masuki na tsaki donc na page na groupe de WhatsApp na tsaka exprès oui na solo devant tout le monde na tsaki dossier wala pas les potes aux zapa tu ça na bande kwa basi tout ça balé ka basi ce que tu as fait à Charlie ce n'est pas bien na continue comme le binoti puisque je connais beaucoup aux libre aux moi c'est un oyo ce que simité mais salam mobali assumer en haut. Ko ça a été ko bali moi si ko wanga na bali ke non assumer yango pour les autres ko wanga ba vidéo ko bima su tango ko confirmer yango ko bima su na donc les embarassous ko na yeka ko avertir de non na yeka ko avertir na ça dossier na yena maboko soko ça ya vidéo bongisa yango yanga oyoka moyebi yango mais ya yo je le prête et n'oublie pas que dans la photo nous avons personne nous doit bilo na chasse oyebi mutuamo na soma au téléphone na identité na nga na bord je connais tout na facture na tout donc bimisa masuki na musoba oyo si comme tu sais avant on dénigrer de Londres nga na komemo musika tozana na Suisse sawa to kine tina l'état suisse et loko na bine bisao yango wana et nous on a un exemple il y a moi bimisa masuki makambo tous les sites où tu as vidéo na yo tu n'arrives pas à bimisa comme ma belle OK comme ça dit ma belle partout comme moi on pense ma bolingo na yo et puis mon toto qui parle ça oui au lieu que yebi la bien ayebi fi na ngabe ya bi usoba na nganyos oyebi yango na panza yo te yebi sabatu pourquoi obenga kama avocat de diable yebi sabatu pourquoi obenga kandidi masuki avocat de diable personne n'a une réponse de l'homme on se connaît en beaucoup ya Suisse on se connaît na tiki no kwa na tiki no kwa na nini na oui puisque na za la raison oh yo sala lelo ozaba de kabati ozana mona ya mosi ceux qui veulent aussi me dire que c'est simple na kena maboyebo et pas comment ça va n'importe quoi oh yo sala et ngana lo ba ino ko mokote na panza on ino ko mokote chaque fois na bomba toujours alors bimisa masuki na uzoba o ce n'est pas que masuki parce que nyote ça qui a oh ya filma qui parle na qui les a de publicité pourquoi on sait pas dire pour côté les balles na ba téléphone na bango ba tako na internet c'est pas dire masuki mais ouais il a poto tu au comme on met na poto déjà tala ba date la vidéo on koti oza mobali asimi ba bêtise na yo so que si na Charlie ba kango na kasité mais ko tala ba mabuso ba na hote oh boy lelo ne comme lelo Charlie na mbeli lelo ka mais faut pas ba pour kana na mbeli amo oui bien mais conscience va cause à monter et pour y bien au quand il a masuki te mda panzi makam na yo comment il va bêtise pour ça ba bêtise bi mana na ma coupe na yo o ba si te bela o so na di masuki na ba ya ba to proposer na pesa na ba mbongo comment na ça la émission na ça la monter pour ni wana mutu na Charlie petite sœur na ça la monter et les locaux quand ils prennent makambo oyo o ba ya kishasa ngana ketema on internet yebisa batu kama zoba o yebisa batu biloko wana mema ya 8 kilo ya biloko wana mema to mema 23 mema 8 kilo kwanza ngasa ndo wana panza makamla yo il faut réfléchir de l'homme donc na ko avertir soki na ndio lisusu na site mongo boy na kota la busoko de pour na mtu mkete na mtu mnene mais na ko répondre ko za kama artiste mo mnene
nga na mémoire il va justice sur ça pour ça ba vidéo tout dans ça ngo ni ba bazo ba kezanga kavini mokondi za ma ele tango kende ba memo ba tamu sayo yeba oyo koloba ba memo na lo engete na makambo mboka oyo bite obine ba bana na mboka ana te yo yemba la moko sui 3-4 jours va na suzo ke ba lo biso n'importe quoi que fait ma soupe sur internet et pourtant aussi des belles secondes avant la soupe ça yango li kamadi na ko ko se no galelo yango je t'avertis de l'homme donc voilà. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au Somba Sepela TV. Et ça a une chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté. Mais ça va limiter, c'est vraiment limité. Vous allez belleter pour benga, pour consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, on a la carte pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, et ça la carte. Bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport na carte donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la carte. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous recevez la carte et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV.